Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino na oyo etali bongo ndenge nini ba opposant congolais oyo balingi kozwa ba peuple congolais lokola bangotobobo bazoba babolole mais bazali koyeba te ke peuple congolais azali lisusu peuple oyo basakanaka na bango pendant 32 ans te. Bandeko babolingo Vital Kamerhe na Tshisekedi balingi kozwa bato lokola bazoba, bazali kokanisa ete bajena bango bazali kosala ya nsima ndako nde yango ete bakoki koya pe kobeta yango liboso ya bapeple po ete bamanipule peple. Bandeko babolingo bino nyonso tu bomonaki ndenge nini ba campagne électorale ndenge elekaki, bomonaki ndenge nini Joseph Kabila asali campagne na ye ebandeliti na suka, bomoni ete ndenge nini succès azalaki na yango kwenti kwe moko te. Bomona piki pe ya Vital Kamerhe apart kaka ndenge akendeki na Kivu azwi mwa bato ebele me bakote mosusu mawato. Tshisekedi kutu pe bomonaki bakote mosusu mwa bato bakote mosusu mpiaka. Me lelo oyo balingi bazoba peuple lokola bazoba lokola bayebaki déjà défaite na bango, lelo balingi bazoba peuple lokola bazoba pona baya kobimisa histoire moko boye po baloba nini ete non ndenge ezali wana opposition esangani pona ko contester ba résultat oyo ezali kopesa ma epai ya Pasteur Ngoyi Mulunda. Tout d'abord tokoyebisa na Vital Kamerhe boye. Vital Kamerhe il faut yeba yango ete osali ba aventure mingi na mboka na biso Congo. Ezala na epoke ya Mobutu osali ba aventure ya mingi, yo ozali kutu moto moko te lelo koya koyebisa biso banda kotalisa ete mboka na biso tozali na zamba monene babwa ezali tozali komona pasi yo koki kolobelo kote Vital Kamerhe. Il faut yo ka soni yo koki kutu kofungola mbanga te Vital Kamerhe. Boyebi ndenge nini bino bato ya deuxième république bobomaki mboka, boyebi ndenge nini botikaki ba peuple na ba misère. Mais lelo Vital Kamerhe okoki kofungola mbanga te. Ozali pe koloba ete otamboli na Congo mobimba omoni ata eloko moko te bazali koloba na oyo etali misala ya 5 chantier. Mais Vital Kamerhe yo ka soni tatoyo. Yo yebi ba mbula boni yo sali na epoke ya Mobutu. Eloko nini botika na Congo? Lelo oyo oye komona ete tellement Joseph Kabila abattre bino boke kosala likopa yo na Tshisekedi po boluka système de génie ni bokoya ko beta pona kokosa ba peuple. Vital Kamerhe biso toyebi yo malamu, toyebi yo très bien. Pendengo ozali wana ozali pa meme na soni
ete esika kaka bato babenga yo Burundi, bato babenga yo mopaya. Tala bakomi kozwa lokola déchet moko pona nini po ete oyebi ke olongi te lokola Tshisekedi ya promettre yo soki okozala premier ministre na gouvernement na ye yango na komi koya koyebisa bato n'importe quoi. Vital Kamerhe kozwa ba peuple lokola bazoba te. Ba peuple congolais bazali bazoba te oyo ya kosakana obinela bango likolo ya zolo. Vital Kamerhe yo koyebisa biso nini? Eloko nini openza bino bosali ya monene na kati ya mboka wana? Ozalaki président soki ya parlement kaka ba aventure na ba aventure olingaki omema politique na ye makambo mobutu ba comprendre oyo bazwi balobi ete non moto oboyete oyoki soni yo moko démissionner. Lelo oza koloba ete ozata na soni te oza koloba ete Tshisekedi na yo bokoma bokamba mboka po ete aza koloba peke botala kaka dans 3 mois bokokamwa dans 6 mois bokoka yo lingi ozwa bato neti banani yo lingi ozwa bato lokola bazoba Vital Kamerhe yo kanisi biso toyebi yo te a un moment donné mpona nini bosila soni bino ba opposant congolais yango ete naye komona kaka babiloko bino bolobaka yango nde ezali koboma mboka na biso bozali kotia kaka peuple na kati na ignorance na bamaloba na bino ya lokuta oyo bandeko babolingo po mona ete Vital Kamerhe na Tshisekedi bakuna bango bapreparaki yango deja banda kala bayebaki ete Joseph Kabila akoleka bomonaki mokolo mosusu nani Vital Kamerhe awuti soki na nini na ntango awutaki na Goma soki Bukavu aye abandi kopesa conférence de presse na ye lokola basi bamonaki ete terrain eza moselu Joseph Kabila abattre campagne na ye très bien terrain eza moselu mpo na bango système nini bayaki nango ya kokosa makambo ya bulletin de vote ye mpe na ntango asali conférence de presse na suka na yango abimisi bulletin de vote moko alakisi bandeko donc omoni déjà baplan na bango na bato ya IDPS basi bapreparaki yango bien avant mais bozwa bato lokola bazoba te oyo siko baza kosala nini baza kokanisa ete po communauté internationale eyaka eloba ete non bovanda bosangana bosala gouvernement moko ya union nationale te bandeko Joseph Kabila azali mboto bobo te bosalaka EG wana liboso andimaka système ya 1+4 même mbala oyo bandeko Joseph Kabila akosede te po ete peuple nde moto avote Vital Kamerhe soko ozali koya na bajeune na yo oyo Tshisekedi azali kotinda wana ndenge ya CC yebaka ete okosuka yo nani yango yo okoya koloba ete ozwa président de la République Joseph Kabila ozwa na Tshisekedi ovandisa bango mpo opesa conseil yo nani Vital Kamerhe soki balobi tozonga nsima totala politike ya mboka na biso esika touta boyebi bambongo boni oyo bobebisi na mboka na biso yo Vital Kamerhe oyebi teke soki balobi mpenza balandela ndenge bogera mboka na biso pendant 32 ans oyebi teke yo ozali moto koki kovanda na boloko mpe ozali kozwa makasi mpe ya koloba bino bolingi kozwa Joseph Kabila lokola azoba obie nini ozali koloba bamakambo sa meme okanisa yo nani Vital Kamerhe soki bokanisi ete Joseph Kabila akosede cette fois-ci bozali komikosa soki bolingi ete mobulu ebima ndenge bozali kokanisa bino nde moto bokopakata mbangu bokomona mpe yango papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini Vital Kamerhe azali kofungola monoko mpe azali koloba na makambo basili koyokana na Tshisekedi na nsima ndako bamasolo na bango basili koyokana oyo Tshisekedi asa promettre epeti soko tielinga po nga na kopesa wa poste ya premier ministre aza koyoka ta soni ta aza mpe koya mpe koloba oyo Vital Kamerhe oyo bato babomeli biso mboka na ntango ya 32 ans bayibi lelo mpe aza koya koloba po atia mpe mwa baloba Vital Kamerhe yo nani soki bozali kolinga ete mboka na biso wana bokomisa yango babie na bino privé mpo bosakanaka na biso bapeuple boyebaka ete mbala oyo tokofungolela bino miso bajio bozosala na Tshisekedi tokofungolela bino miso boyebaka ete bavoi oyo topesaki na Joseph Kabila akabange ye nde akokamba biso président de la République bino nde bokomona ndenge tokokwense bino papa Botamba tiela biso baimage totala nanu bato oyo bazali koya na masolo na bango ezanga tina masolo ya lokuta bamiyibi oyo baboma mboka na biso lelo bakomi koya kopesa peuple congolais
juste ba leçon na bango oyo ezanga tina oyo ezanga ta sens pe bazali koya koloba ba image s'il vous plaît papa na poto na yebisaki bino na kotika lisusu tante lelo naza koyeba ke bozali akosepela réconciliation entre petit na vie na ye nalingi koloba réconciliation entre président Vital Kamerhe na papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que ça bongo te? Eza bongo pe na ngina bakisa ke ngai eloko yango déjà na motema na ngai ezalaki nango mais bato ebele baki na doute tana banda koloba ke vie na nga Etienne Tshisekedi azali opposant historique charismatique mais surtout que na bitumba il faut tozande na stratégie poto longa tamba tozo loba ono candidature unique nabite boke babandeko na ngai Congo eza na 3 zones géopolitiques so na tikeli est et pas Joseph Kabila to risque to perdre to sala encerclement bota sikoyo via gagner partout ngape na vandisi makambo na bakivu nyonso mibale tina Ituri lelo Kabila a eu échec et que Pasteur Mulunda dans le désespoir il a proclamé le résultat lokuta mais peuple a tellement lié yango lelo opposition mobimba basalinga honneur babengai babi président Kamerhe to sangani biso nyonso IDPS MLC bato tout to poni yo nde otanga déclaration ya opposition en tant que candidat président de la République ya opposition oyo ayaki na sima ya Etienne Tshisekedi na ba point esalinga kitoko mingi epeza honneur baninga basalingai na tangi pe déclaration yango pe na lobby polele na bamindele na bato mwindo ba journaliste balaki wana na bino place nyonso na tambolaki na Congo elakisi polele pe ba PV tozui ke muto alongi ba élection ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba tembe ezali te donc toza kosenga na Joseph Kabila asali 10 ans mboko yo ezali 70 millions de Congolais tata kende pembeni pema tokoboma yo te tokobwaka yo na mai te baninga oyo ya Zambi balongwa bakoma kotambola na bango librement tomona Obasanjo alongwa akoma kotambola librement tomona Kufora alongwa akoma kotambola librement Mbeki alongwa azotambola na ye ba Mwinyi ba Mkapa na Tanzanie pona nini pa na biso malade oyo ya ba président à vie 10 ans ils ont ebele okoki makambo te olaki ba 5 chantiers et monani pété na tamboli partout na bandi na ba Congo na sali Bandundu na sali Équateur na sali province orientale na sali Nord Kivu na sali Sud Kivu na sali Maniema na sali Katanga na sali Kasa orientale na sali Kasa occidental ne kosukisa na Kisasa mboka ya Banka mais na moni 5 chantiers pour la salité mboka eza ya kozinda bato bazana pasi le lot revenu annuel à Congolais est à $300 américains. Il y a Somalien $600 américains. Tous les derniers na monde le lot soni mingi. Pour le gouvernement d'Abisso, bilan wana négatif, yango moko eza kosifir pour na koloba tata omekaki okokakite. Nzambe a tie loboko na moto papa Etienne Tshisekedi na mwana na Vital Kamerhe tika bango bakamba mboka to mema siko bokambi ya solo pour l'intérêt du peuple na 3 mois boya kotuna biso président Etienne Tshisekedi na Kamerhe bokomi na niveau ni 6 mois botuna biso mona ndenge kozande TGV makambo ko changer puisque mboka eza na biloko nyonso zamba ya mibale ezali awa awa nazo comprendre bien te soki le 6 Pasteur Ngoy Mulunda a proclamé Joseph Kabila Kabange président de la République. Et Gozala Ndengenini. D'abord, il faut y aller moko to l'Akisaki na Pasteur Mulunda article 71. Il y a loi électorale et lobby qui ko publier ba résultat et zali ko publier ba compilation partielle té. Il faut ko publier résultat ya bureau moko na moko. Soko tangi kombo ya Kabila, tangi kombo ya Kamerhe, kombo ya Tshisekedi, olobi na boma na centre numéro tel azwaki autant. À partir ya moment wana na ba PV na biso ba témoin bazwaki toko vérifier iloko Pasteur alobi eza ya solo. Mais yeko bamba biso ba chiffre te bité azwi yango wapi.
na kamwe et puis bato ebele bakamwe ebi ke ata souvent lingi tricher faut à moi mayele pour tricher mais aucun ne kolobaki Kabila a gagné Vital Kamerhe na Bukavu. Oui, il a posé question. Comment se fait-il que le président Kabila a gagné à battre on a ndenge moko mystique na Bukavu, à battre na Goma. Na Goma. Bato banga batomboka na bengi bango na bovanda na nunye toza ko travailler koto yo wana nyonso ezali maya moto tumbakela mbate. Webi ke vérité za nango teti. Peuple yemoko ayebi banani balongaki pe balongaki wapi. Lelo Tembezate, Etienne Tshisekedi a gagné as président na biso Yassika. Tembezate na opposition mutabimi balé na ba point ezali Vital Kamerhe. Et puis na tondi botondi pa nzambe na ngai parti na ngai zakaka na 11 mois ya pamba nzambe asalinga grâce et que makambo nyonso ezaka na tango nango. Tango nanga et monani ke kokina noté totikela papa na biso to sunga ye to pese maboko ndambo ya mayele toza nango totia yango au profit na ye tata na biso a réussir puisque souci na biso ndenge moko alobaka le peuple d'abord donc peuple congolais amona pe mwinda to za fatigué kozalaka toujours si maya baninga na mokila ezopesa kanda yango mona bana Congo na poto epesa ba colère ba comprendre ka teni mboka monene lokola Congo 2 345 000 km², 9 voisins. Toza na zamba monene ya mibale na monde entier. Et balé na biso banda katanga tiba Congo 4736 km. Ba rivière ba Kasai, ba Lokenye, ba Lubilanchi, ba Chopo, ba Chwapa, ba Ubangi, Ozui, ba Ruzizi, Ozui, ba Lomami, ba Luala, ba non, mboka moko wana kaka tala biloko ebele. Mais mai na banda ko bato ezalité est-ce que ça ko lokate bande ko ngai ta mabele na biso ta place mokote oyo ko loba na Congo que soko baki mbuma et lo botate 120 millions d'hectares de terre capable à nourrir 2 milliards d'individus peto vandi boye to soko fanzala absence de vision absence de volonté politique siko toyé na décision ya kosunga vieux to valoriser ba ressources wana. Oui, mais le monde entier est là. L'histoire de la la Congo, il y a Italie énergie propre, non polluante renouvelable, champion à Congo. Inga ya pamba na cadre de la NEPAD, écopé sa courant Africa Mobimba, éco-industrialisé Africa Mobimba. Inga, ce qui te sali interconnexion na barrage en soi, na Égypte. Et comme en Europe méditerranéenne, courant la biso, et qu'on peut ça, courant la sud de France, et qu'on peut ça, la Italie, la Grèce, la Portugal, la Espagne, quand on a surtout. Mais wapi courant la ça. Wapi courant la Bakongo, wapi courant l'intérieur. Est-ce que ça colocaté? Ils ont moté, mamabe, moté, malikundu, absence de vision, il y a biso, ba dirigeant. C'est pourquoi changement, biso, tolobaka, na INC, ils ont changement de côté à peuple, ils ont changement de côté, na biso, bato, to, kambamboka. To kambango sikoyo na modèle ya Jésus-Christ. Tous à la bas serviteur, il y a peuple congolais et non pas serviteur à mabomu na biso na ba poche na biso. Mboka mobimba tala 110 substances minérales au tali tableau de Mendeleev. Donc presque nyonso ezali aw. Mais au tali rapport ya ba américain. Balobi 10 na si 10 substances wana yango 10 wana pambezo pe sa valeur à 24 000 milliards de dollars. Donc, aux économie États-Unis, PIB là-bas, aux PIB Europe, aux sanguis aux valeurs potentielles à Congo. Mais tala lelo yo classement ya PNUD, il y a indice à développement humain, toza bato ya mokila. Est-ce que ça coloca tonini absence de vision, absence de peut-être politique? Le 6 décembre na vision na bino bo kamba mboka na biso boko amener biso na développement. Maintenant question mosusu bana poto balingi baye ba ekozala ndenge nini soki to komi le 6 ngoi mulunda a proclamé président Kabila bokolongola ye ndenge nini na pouvoir wana po papa Etienne Tshisekedi azala nouveau président ekozala ndenge nini wana ezali sikoyo likambo etali peuple congolais na nzambe pona nini tosi tozu expérience ya Kenya na ya Côte d'Ivoire na ya Zimbabwe biso to boyi makila etanga na mboka na biso yango na lobaki lelo tango ba journaliste ba poser nga question na lobi na ba africain d'abord
bazela te to ya kozwa ba solution ou takabapoto bani non. C'est le moment oyo il faut basala vaut mieux prévenir que guérir. Gouverner c'est prévoir. Baibi que danger za les 6. Mais pourquoi batunyo sozo kangamaboko bazozela kaka ebeba. C'est maintenant que ce qui est possible. Ce qui miracle est salema. Nazui papa Etienne Tshisekedi de Paiboye, Nazui Kabila de Paiboye Nabino, papa Yonde Oganyaki, Joseph Kabila yo perdre. Na bolingo ya peuple na biso, Joseph Kabila, pardon, tolingite mote pelana. Tolembi na biso. Mbo mote pelate, toko bomayote, toko bwaka na maite, toko peso stati ya ex-président de la République, au manoko voyager non dengo lingi, mais kende na pembeni, tika papoyo muto aganyaki asala mosala. Ce qui occasionne pesingai na kolo bango en tant que pacificateur na bina bango mibale. Mais si koyo po ekende mbango photo luka ba poids lourd africain ba koma awa ba yebisa na moninga na bango ba bileki osali 10 ans vandanano pembeni yo pe papa Tshisekedi pozo koma président pesa leki ba garantie que okubaka ye na prison te okubaka na otindika ye na Rwanda te nete na lo baizaki to kanisi zaki ngabilo ka campagne puisque oyebi que soki tolingi pe président Kabila za la calme faut pe ba pese moi ba garantie ba yebisa ye bon okoma ex-président ko déranger mutute tika kaka biso eloko za compter na biso c'est le peuple d'abord quand ndenge tie Tshisekedi alobaka to kamba mboka nakali mwana na biso tokomi na bakoko opesi pe ba garantie problème ezalité ko banga pe eloko moko te mboko oyo eza ya biso nyonso mutako salo mabe azalité tolingi te makila etanga toboyi na motema moko tolingi vraiment toyokana makambo eleka na calme mboko e continuer mutako kufa pe azalité oui mbule le canon qui 5 ans eleka mbango qui c'est mamsou dans 5 ans ya robenga ili susu peut-être il était même mutumsu akoya pe et ça mboka 70 millions de congolais mutumsu pe akoya tout comme ko peuple congolais akolo bano ba bazali na continuer ezali des résultats de katamakambo. Je pense que tous ont une obsession il y a pouvoir ce n'est pas la fin du monde. Concrètement, comment on peut réaliser volonté nayo? Concrètement, d'ici les 6, qu'est-ce qu'on peut faire? Pression, il faut ça. Tu bandit déjà le lot avec la conférence de pression, tout ça, le lot. Tu relever l'irrégularité, il y a Seni. Et puis il y a Mibale. Pression, il faut continuer. Donc il faut sentir que d'abord, miracle, salemi le lot, que opposition, tu comme ini. D'abord, Kolobango et d'abord Congolais, que même la dernière seconde beaucoup kama to sangani bolelo to sangani toza ini donc pesibiso makasi tozo kende liboso omoni ke échanger nango pe loko mokote Tshisekedi alongi mais problème ezalité que ono opposition bozaki unité politique encerclement et sali Tshisekedi alongi mais problème toza nango sikoyo ezali ndenge nini na monoko ya Pasteur Mulunda akoloba que non c'est Tshisekedi qui a gagné. C'est ça la grande équation. Mais pour comme à niveau là, il faut tous à la penda bloc dur to sangani pour na kola kisaye que ton limite na liwa mais to kondima ba résultat lokutate. C'est ça. Parce que aujourd'hui tu na conférence de presse à Pasteur Ngoyi Mulunda. Bon, on a calculé président Kabila a en avance de plus de 700 000 voix. Et on dit que d'abord de façon illégale et là qu'ici d'abord que Pasteur Mulunda a droit à ta côté à prolonger l'élection tant qu'on a tout n'a été pasteur pour n'attendre préparer l'élection la moto soit 3 ou 4 jours après habité c'est le 28 ou rien loi paye le baki élection à le 28 mais oui à Lubumbashi c'est le 29 dans le 30 bah résultat on les a contentés ils ont des avions et nayaki na babiloko alukuta pour na kotondisa place nini bako pesa Kabila bavwana na Lubumbashi na tango akala kutu tango alingaki bemba aliaki kote wana nani Lunda Bululu aliaki pai pe aliaki kote ya Moba sikaka siko tango bazango lingai tena yaki na bavwana te batika kokosa bato to mona ki akeyo Tshisekedi azoki na Lubumbashi akeyo kamera azoki na Lubumbashi mona naki yango na akeyo uzwaki na Bukavu
tozwa nano ka ya Bukavu akeye ozwaki na Goma na Bukavu comment expliquer que na Bukavu obimi sima ya président Joseph Kabila et voilà proclamation à pasteur Mulunda peuple aza komona Nzambe pe aza komona est-ce que bozalaki na ba témoin ou bazali toza na ba résultat nyonso tout na battre ye na ndenge ya mokete partout malgré que bakotaki biloko ya lokuta malgré ça na battre du simple double partout mais engai naza nanga pacificateur no ebinga bien na ebinga Nzambe soit septième loboko ata o pati no ndenge olingi makambo kozonga na ngona nzela nga nazaka mutu bitumba te bitumba nanga ka mayele na maloba et puis nasi na lobby et puis na sali conférence de presse pe naza kosenga na président Kabila ayebaki mboko yo ya kokende ekotikala ngai na kokende ekotikala Tshisekedi ya kokende ekotikala malamo moko na biso atika histoire malamo pona mboka na biso Mobutu asalaka 32 ans mais chaque décennie abanda okanisa ke bon akotika libela ti Mobutu eko kende mais soki Mobutu akendaka prenons en 1980 est-ce que Mobutu angatika na histoire mboko te ou bien totia na 1975 Mobutu alingaka zonga sous deuxième fois parce que bangoma loba non tambusi mboka malamo na ba 85 ans okaka zonga mais je ne sais pas pour et comme camarade ba musubi so peut-être donc comme si quand peut-être donc kangama mais là si na comme déjà président de l'Assemblée nationale démissionnant mais moi je crois que il faut tous la culture à sika toi un exemple à Ghana c'est un exemple à Ghana pour fort à Mayele mais à moni ba résultat bitena ki et puis différence à muke dans la roupia banda différence à muke à discuter te à tali habité na tangisa makina mboka nanga pona boyate na kena ngai yango nde toza kosenga na président Joseph Kabila biloko basali na Bukavu ye président Kabila fois yeba ke Nzambe alingaka te o humilier moninga na yebi ke décision na bango nyonso na bakatumba mwanke na ba kikaya groupe na bango na nyonso tu baloba ke bakosala nyonso tu ba humilier ngai balakisa que je ne vaux rien mais heureusement que peuple na biso yemoko ayebi obi ke même temps na bimaki lelo na Kinshasa babi papa to yebi to vota ki o ebele ata ba vo ba pesi lokuta ezo kontete mena mitema na biso ozali kanisa ke na ba place mususu neti na Punya na Pangi bazoya penda kopekisa bato ya Sud Kivu ba voter neti na circonscription ya honorable Omba bashi bandeko nanga ba ki ebele po ba voter mais baningo bakikaya na gouverner babité soko zali mutu ya wate oko voter de osomona makambo ningo na mboko yo et puis baza ko pinir mutu moko te eza koleka na ngoka ka ningwana bato balingi basali bakabola Congo et ko sale maté donc ezali nde bakoya ko senga pardon sima puisque Kabila ko kende pe effectivement azape na nzela ko kende pona kosukisa parce que na kozwa yo ta mingi te bato bazozela yo okobisa bana poto nini parce que bango babandaki koyeba eloko nini ezalaki na kati ya motema na yo lelo obimisi yango polele président Vital Kamerhe a soutenir papa Etienne Tshisekedi okoyebisa bango nini mpona kosukisa émission na biso dabuba na poto fo bayeba depuis na bandi campagne yo partout na lekaka na lobaka kombo mibale kombo na ngai na kombo ya papa Etienne Tshisekedi peut-être aussi si campagne na lobaki première na deuxième basi bayebani na baki kozala entre Tshisekedi na Kamerhe que Kabila akobima 3e ou 4e ou 5e boloko la trichaki na ebo azoma ba point ata ya mukie mais premier te premier zalinde Etienne Tshisekedi yami bale na ibisi bande ko ngai na sale la kabosolo pe pona ngai eloko eleki nation congolaise ezalité et puis ngai na lingaka nde ba discussion ya mayele to kabola lisolo to yeba ndenge nini mboka na biso ekende liboso pona nini to ana bato mayele me biso to tika la sima et puis pona ekolo toza prêt to kobunda biso pe to akaneti bango ba combattant biso ba combattant bonga lokola na saka sport mais oya modem mususu sport modem mususu pe naza kokumisa bango mingi puisque bango pe nde basalaka bato babanga bana yo pe bane ko banga te ngana banga bango te pona na nyongo na bango te na banga nde so bazunga na kuzumba musoko zo frappe wana ilo mususu mais so za fara so to solo na bango na convaincre ka bango na sengi na bango bolimbisi na mabe oyo ba mona epa na ngai puisque na moto lokola bango
pe nazo promettre bango ke na kosalela penda Congo pe na kosunga vie na biso ti akamba mboko yo espoir nyonso peuple atier na vie na biso Etienne Tshisekedi et se traduire vraiment na ba acte concret et donc on a koloba na bango pe bami bongama bami bongisa po bazonga moko na bango po tokotia état de droit nabi kebele bakima po buzo beleki na kati ya mboka na biso bazonga pe mayelo bayiba kuna baya kosalela mboka na biso. Merci mingi bana Congo botika kobeta su bato pamba te surtout ngai so na ibo batela kangai pardon. Merci mingi. Bon to komina suka émission na biso ezalaki émission ya Cyprien Wechi avocat du diable lingala Swahilise. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda Vital Kamerhe ndenge nini azali koloba azali ata na soni te po mona ete bato basila soni yo baboma mboka na biso pendant 32 ans azali pe kofungola monoko azali koloba communauté banani ba représenter ya communauté internationale bazalaki presque partout bamoni ndenge ba élection eleki na kimia. Alors bino lokola bozali kaka ba manipulateur bobandi sikoyo kolinga kobimisa mwa ba trouble na bino po bokosa nini bozwa bokonzi po ete ba bolo ba ete Joseph Kabila kende bino bozwa bino banani bino bokanisi ete Joseph Kabila ndenga azali wana Joseph Kabila azali zoba Joseph Kabila ba campagne nyonso to ya mené peuple a voté lokola bino boyebi te bozwa ki ba voter bokomi kokosa na ba résultat na bino imaginaire jusqu'à ce que bokendeki même ko manipuler page ya seni po ete ba manœuvre na bino bandaki depuis kala IDPS bandaki ba jeune depuis kala a multiplier ba bulletin de vote wana pesaki na bato na ye bazali ko kende ko sala ba mobulu partout pona ko pesa na batu koloba ete abotala ba tricher to ebaki ba jeune bino na depuis kala mais ndenge ezali na bandeko bozali ndeko mikosa ba résultat oyo ndenge bimi bon mata bokita peuple to suite ndimi Joseph Kabila Kabange oyo nde boza kosala ba je bokanisi ete soki bosali ba biloko ya boye ekoya kobendela bino na système ya 1+4 po ete bolo babo diriger mboka makambo wana tolingi yango lisusu te eza ba système de jeu na bino peuple asi a voté nani Joseph Kabila toboyi ba jeu na bino oyo ezali ba jeu Vital Kamerhe akanisi ete soki basali boye na Tshisekedi po baya kobimisela bango système ya ba vice président ba ndenge ezalaka jamais Joseph Kabila azali ngoto bobo te oyo bino bokoya kosakanela ye bobinela ye likolo ya zolo Vital Kamerhe bayebi baaventure nini basala na mboka na biso bayebi ndenge baboma mboka na biso kaka yende lelo siko azali koya mpona koloba bamakambo wana nde bozali kokosa baje na ye bawuti kosala ye na Tshisekedi na nsima ndako mpona koluka ndenge nini ya kosala bino bokanisi bokozwa bato neti bazoba pe Vital Kamerhe aza koyoka ta soni te aza koloba ete na bimi le deuxième banini aza ta na soni te na monoko bondira azali na masebe na monoko basi babengi yo Rwandais kuna ale lelo sikoyo lokola ale bato wana babengaki yo Rwandais ale komi koya pe pembeni na bango mpona koloba ete bakombata nasengi bino ete soki na ye na poto bobetaka ngai ete zoba bolole bato bazali kozongisa mboka na biso nsima kaka bango ya bapoliticien ya lokuta bino kutu bozali bato bokamba mboka te po soki balobi bazongisa makanisi nsima na bilango bino bosali na bamboka na biso depuis Mobutu bozali kutu bato bafungola monoko boloba te bato bazali koboma mboka na biso ntango nyonso me boyebaka ete bozali nde komikosa tokotia bino contre mire Joseph Kabila kotikela bino tante atikelaka bino ta na ntango ya 1+4 me mbala oyo baje na bino ekoleka te papa Roger napesi yo maloba mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo tokoloba yango ete il faut Vital Kamerhe ayeba ete ba distraction na ye oyo azali kolinga koya kosala pa peuple tosengi na ye ameka kosabstenir nano mwa moke po ete ntango tozali kotala bambula oyo bango batambi mboka na biso ndenge baboma mboka na biso ke lelo kaka bato wana nde bakomi koya koloba tala
botika kosakana na bapepe congolais auti kosala bajeune ayena Tshisekedi na nsima ndako basololi ndenge basi bapropose ete Tshisekedi alobi peti soko tielinga poa après ntango bamakambo wana ndenge kosimba yo kozala boye yango nakomi kokosa babilo yokanisi bato bayebi yo te Vital Kamerhe yo lingo loba ete ozwi bavoya nini yo lingo loba ozwi tomoni biso nyonso tout réalité en face ndenge Joseph Kabila battre campagne na ye mpe tomoni ndenge nini population azalaki na yango mais on nyonso bozali kosala nazali koloba ete nzambe akoconfondre bino Vital Kamerhe na Tshisekedi baza na système moko balingi ete omoni ndenge Vital Kamerhe akomi déjà koloba lobi ete nalingi déjà bandeko na biso bapays africain baya tovanda na table tosolola mpo Vital Kamerhe azali koavize ke système ya 1+4 ndenge nini baya kosangisa bango mpo ntango mosusu bavice président bakoki kobima ndenge ezalaki liboso mais Vital Kamerhe okosi wana okosi waya bajeune na bino na tokondima yango te Joseph Kabila abattre campagne na ye mpe aresir bino yango na bokomi koya na bamakambo lokuta boyebi ke bajeune na bino bobandaki yango depuis kala bobandaki yango depuis kala même avant campagne bobandaki déjà tricherie donc koloba ete makambo na bino ya batricherie ezalaki eloko moko préparé depuis kala mais boyebaka ete bokolonga biso te Joseph Kabila akokamba mboka etant que président de la République jusqu'à 2016 Vital Kamerhe tika babiloko ozali kosala bajeune wana ozali kosala keba lokola bakomba te basi babenga yo burunde ekomi kosala yo sikoyo mwa soni yoka moto mobimba aza koloba ete bana poto sikoyo boyoki soki na ye kuna bobetaka ngai te yoka politicien mobimba politicien achanana yokanisi soko bimisi malobala nde osali nini opesi bato ya IDPS na bakombata plaisir bato ya lokuta bato baza koboma mboka na biso Vital Kamerhe yo yebi bambula boni yo osala pembeni ya Mobutu boyebi ndenge boboma mboka mais lelo kaka Vital Kamerhe oza koya kotalisa biso mboka na biso ezali riche tozali na babwa tozali na bani mais ntango wana mpo na nini oyebisaka Mobutu teke mboka ezali riche tala tozali na babwa botokamba yango boye lelo nde olingela kotalisa bapepe congolais réalité en face ya makambo ya Congo bino bolingi bozoba bato neti bazoba Vital Kamerhe kosakana na bakongolais te oyoki kosakana na bato te mpo ete bino nde mutu bopia mboka wana pendant 32 ans lelo ozali koya mpe kofungola monoko koloba attention Vital Kamerhe kozoba to lokola bazoba te mpe tozali koyebisa ete na minute Joseph Kabila akabange le rais tozali koloba ete soki Joseph Kabila abandi pouvoir na ye ameka kozwa bato ya opposition ya boye te lokola Vital Kamerhe bien bato ya Tshisekedi atia bango na kati mpo ete bakobanda koya kobebisa baprojet nyonso tu oyo akobanda kolinga mpo atonga mboka aluka bato na ye oyo akokamba na bango mboka oyo bazali bambuma mabe ezali deja komonana Vital Kamerhe yo kokopesa biso leso te na histoire ya Congo yo kokoloba eloko te Vital Kamerhe boyebi badese bambula boni bambula na bambula bino bobebisi mboka na bamobutu Vital Kamerhe yo soki lelo ozali kotelema liboso ya peuple congolais ozali koloba po ete peuple congolais alingi kolanda bamakambo nyonso te soki tolobi mpenza totelema tobanda kotuna bino moko bakonte a rendre Vital Kamerhe yo kokoloba eloko te Vital Kamerhe yo kokofungola mbanga te mais lokola bozali kolinga kokanisa ete Joseph Kabila azali zoba Joseph Kabila kolakisa bino mpe azali zoba te soki bolingi ete makambo ekende na ndenge ete mobulu ekende mpe na ndenge ya mobulu tokolakisa bino mpe ete tozali bato ya mobulu parce que lokola bazali kolakisa bino Joseph Kabila azali kolakisa bino ke azali un vrai démocrate makambo nyonso bozali kosala azali kaka calme mais bozali kolinga kozwa ye neti zoba mais akolakisa bino sikoyo ke azali zoba te mama ozali nazongiseli yo maloba mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bandeko congolais mpe bapeuple congolais tofungola miso bana nyonso tu ya Sisabidimbu le reis tofungola miso Vital Kamerhe akendeki ayebisi Tshisekedi alobi soki tosali mpenza pression makasi nayebi moto na ngai ya kosede mais boyebaka ete Joseph Kabila bino bokanisaki na système ya 1+4 bokanisa te kazali kaka Joseph Kabila bino bozali kokanisa boyebaka ete bajeune nyonso bozali kolinga kosala pouvoir na ye oyo peuple apesi bozali kolinga kobotola ekotournele bino mabe Vital Kamerhe keba Joseph Kabila azali ngoto bobo na yo te oyo koya kosala balikopa na yo na
Tshisekedi les vieux oya sala pouvoir kala oya sala pe eloko te na mboka na biso bozali kolinga ko manipuler peuple aza koloba pe aza ta na sonité aza koloba pe soki bopesi biso bokonzi bokomona 3 mois bokomona changement 6 mois boko ya yo Vital Kamerhe yo koki koloba nini Vital Kamerhe yo bato bopie mboka boyibi babie ya mboka bino boyebi teke mutu lokola yo Vital Kamerhe soki lelo balobi ete tobanda kolandela yo ozali mpenza liloba koloba yo soki balobi babanda kolandela bamobutiste nyonso yo ozali na liloba koloba bobandi koloba mpo lelo ete peuple congolais asali neti akangala miso na makambo bosala epi bozali koya koloba n'importe quoi boyebaka ete Joseph Kabila ndenge azali wana pouvoir wana ezali ya ye bolinga te po ete lokuta na bino boke koyokana na Tshisekedi bajeune na bino mpo boluka bocrée histoire boyokani ete boyokana po ete soki botomboli bongongo communauté internationale eyoka bino mais tolobi yango ete Joseph Kabila mpe akosede te ndenge ezali wana bino nde moto bokozonga maboko pamba bolinga te mais Vital Kamerhe bajeune wana ozali kosala keba kokanisa teke soki bazali koloba ete Vital Kamerhe malgré osali na baposte ya minene kuna na Congo keba po ete ndenge ozali wana okoki kozala pe moto moko peuple soki alobi telemela yo lelo Vital Kamerhe okozanga esika ya kokende keba na baventure na yo ozali kosala keba na baventure na yo na banzi ete soki ozali kozwa makambo bazali koloba na yo ezali liseki bokontinue kaka kosala baventure na bino yango nde ezali kotinda peuple ezala kaka na pasi lokola Joseph Kabila sa bandaki mosala ya malamu na kati ya Congo bino bolingi bozongisa lisusu Congo nsima alors que bosali eloko te na kati ya mboka na biso mais boyebaka ete liseki na bino bokomona eloko nini ya ekobotela bino bokontinue kaka bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bongonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci